Bien, merci beaucoup na ba fidèle na EHP Media. Bonjour ou bonsoir na tango boleki na kozwa biso na itando na bino ike. Merci beaucoup toto pesa bino. Merci na mosala o bozo sala na ba bonne nyonso ya EHP Media ndenge bozo partager be missions par-ci par-là. Ba bi message maloba ya nzambe zo kende partout dans le monde. Awa tozali toujours dimanche tozali pa ya mo sakoli pa ya molobeli babi molobeli. Il y a Tatanzambé, notre prophète Israël Mbambu, prophète Israël Mbambu. Bonjour. Bonjour, papa journaliste. Le lézard dimanche, c'était, je pense que les 7, hein, les 7, le 7 juin, c'était un mois de visitation, hein, papa journaliste. Visitation, c'est à sens belé. Des mois où il y a joué moi visitation comment Ange Gabriel a visité Marie vers le 6e mois na Sansouana yangwana na sepeli visite na ndengo talanga na nyonso balanda biso baza visiter mingi na émission nzamba pambola. Merci beaucoup na bandeko nyonso oyo baza kolanda biso partout dans le monde na opesa bino. Merci beaucoup na bosanité mon papa d'Alliance Mbambu na Paris na bosanité maman GH na bosanité papa et do amani na pesi mbote na pesi famille amani nyonso faisait amani Lioni amani bango tout na pesi bango mbote na bosanité mon coordonnateur Ekibumba na bosanité ma sœur Charlène Nzazi na Paris maman Lukombo doublé na pesi mbote siko zali na bosanité bandeko nyonso oyo balingaka biso mama Ida Dimbu na Paris na pesi lisusu pe mbote sika ozali. Merci na mosala malamu osala pona EHP Media to partager be émission mingi kolobezalité avant to kende na mozindo ya liloba na biso ya lelo na opesa nzela na prophète Israël apesa biso bilei oyo uti epai na tata Zambe na Israël na prier pour na mutu nyonso na sengi miracle et bénédiction protection ezali kola moko na moko biolo bi otindaki liloba pe liloba ekangoli babeli émission o Zambe munyoso kolandango asimbama mutu nyonso kolanda émission yo esungaye pe mutu nyonso kolanda émission échanger lobi na ye na kombo na Yesu amen. Amen. Merci beaucoup. Sujet lelo na zoki sujet o epai ya maman moko maman ebele ba akomela biso par rapport à sujet o tout na prophète balobi kindoki ezalakama vérité. Oui, kindoki eza vérité parce que journaliste kindoki je m'excuse kindoki ezelo kwa solo hein. Kindoki ezali kindoki penda eza réalité yo babengi kindoki magie pesa réalité kindoki eza réalité nyonso wana eza kaka ndaku moko. Par rapport à kindoki ezalaka signifie quoi? Kindoki elingaka mutu a développer to mutu azalaka fermé. Kindoki d'abord ezelo moko c'est un esprit et ndenge tomonaka kindoki lelo nde bato baosalela ngo na Kinshasa na ndenga mabe kindoki ezelo moko peza na ndenga malamu te kindoki efrenaka mutu kindoki edetruaka mutu kindoki ekabolaka mutu kindoki ezala ke même mutu ye moko aza na kindoki vinde ezala détruit. Mais neto yo rappel babi kindoki conscience ezalaka. Oui, kindoki inconscient ezali kindoki inconscient pezali et conscient ezali na sens wana mutu so aza na kindoki mais ayebaka te kaza na kindoki mutu musu aza na kindoki mais ayebi kaza na kindoki. Merci beaucoup bandeko oyo boza botunaki biso botindaki sujet oyo tout ça pasteur akopesa bino biano par rapport yango okoko développer biso yango par rapport kindoki ezali eloko nini kindoki utaka normalement kindoki utaka en famille auto kindoki pa mutako zongo na quartier kindoki pa ko na esika na ba camarades tout wana kindoki ezalaka comment kindoki ezana ba ezaloko la mama azobota biloko ebele na kati ya bato kindoki ememaka ba maladi kindoki iza komema makambo ebele na vie ya mutu exemple kindoki c'est un esprit aussi nde na lobaki totengi na Marc chapitre 9 verset na yango 15 16 17 18 na 19 balobi boy balobi desquels la foule vit Jésus et fit supprimer et encourut pour les saluer. Et l'un de demander sur quoi discutez-vous avec elle. Un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est posé un esprit muet. Quelqu'un, lieu qu'il saisissait, il y jetait par terre. Enfant équerre, grise dedans,
il devient tout rise. Et j'ai prié tes disciples de chasser un esprit et non pas pire. Race incrédule, dit Jésus, jusqu'à quand cessera-je avec vous? Jusqu'à quand vous supportera j'amènerai les moi et amenez-les-moi. Et lui, il l'amenait. Et aussitôt qu'enfant vit Jésus, un esprit agité avec violence, il tomba par terre. Se roulera auquel mal. Et Jésus demandait au Père combien il y a de temps que cela fit arriver. Depuis son enfant, il répondit. Il suivant esprit jeté dans le feu, dans l'eau, pour les faire périr. Mais si tu peux, quelque chose vient à notre secours. Et compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, et si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père des enfants criait, je crois. Viens en secours de mon incrédulité. Jésus, voyant encourir la foule, il menaça l'esprit impie. Il dit, esprit muet, sous, je te l'ordonne, sors de cet enfant. Il plia là, il sortit et poussant des cris et agita avec une grande violence. Enfant devient comme un mort, de sorte qu'il plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, ayant pris par la main, il le fit lever et se tient debout. Olandi? Oui, nakolo ba prophète namoni tango tangi verset moloro mosu point moko na kangi. Eza pe soki mutu andimi le tika kindoka ko tika na ye. Ouais, akotika na ye. Mais akosala ndenge ni. Akotika na conscience na fait ça là que azandoki amoni ke kindoki yango ememeli rien po memela nango rien ememela kelo tato bondo pumbo ata médaille kindoki ba peso tata o balati o médaille po pumbo mingi non. Ozomona ndete na moment confinement o bandoki belé ba pumbo est-ce confirmer ça pour bandoki bandoki belé ba voler fort et belé yango ke prière nemte kanga bango ba pumbo te po atika kindoki za nango facile a tout belika ka a confesser pasteur o ayibo sa musana kindoki si. Merci beaucoup. Bon, vous kolanda ndingisa par rapport à yango na lobi siko ezala pena ba kindoki moko ya ba lien ya famille et ba ndiko tambola. Bisika to tangi papa boti mwana na ye mais nzoka na libo mama wana basalaki mama na je bazweki sema sa kindoki ba kotina na bibu. Tant mwana na abotami na malade. C'est un esprit moi bandiko ko isende malade épileptique ako ya malade wana mais magena moto ko isage na zamba et ko isage bisika mai siko papa mona ke malade yo boma mwana ye amemeli yango et pas ba disciple ba sunga mwana o azana problème ya mulili ya kindoki siko mwana wana ba kokite ba disciple ko bengana de mwana te nde ba papa na zu mwana ke na ye pa Jésus alobi ti ngoni na zana bino na like bino ne osala de défense mais boko osala te parce que esprit o ebima par les jeunes et prière nde Jésus a menacé esprit wana po esprit wana ebimi avant esprit wana ebima atuni papa wana que ondimaka que tout est possible à celui qui croit alobi nazana kondimate mais buka incrédulité nanga batu mususu ba na kindoki incrédulité aza incrédule andimaka te ozoko andimaka te ke ye akoki kobonga andimaka te ke malade ko kosila to ba kindoki mo kindoki ezoya na kati ya diable et uta kati ya satana ezoya na ba malade ezoya na ba événement nyonso mabe c'est ça on appelle la sorcellerie ya mo mwana o soki nzambe a intervenir te ngaki abikate tango mona ba démon ba oloba na nzota mundu kindoki te ozoma kindoki ezalaka réalité kio kindoki ezomema makambo ebele na famille emema esprit de femme de nuit de mari de nuit emema stérilité emema bamaladi moko boye esilaka te bazotraite bamaladi yango me maladi yango esila te. C'est ça la sorcellerie. Il y a un moment que Jésus a menacé que l'esprit wana po yebaki type esprit wana. Ba pasteur mususu mone aza na grâce nzambe mais ayebi ko sala délivrance, ayebi ko sala ndenga sala délivrance ya mutu wana mais e bala na te délivrance ça matin. Délivrance ça na ba normes nango faut respecter les normes pour mutu ata la délivrer totalement. Merci beaucoup Boutiko na to katite méthode na ndenge méthode malé mais ndenge ni mutu ko ta délivrer par rapport ya kindoki. Ici là Boutiko joua première partie to continue na bino prophète bon ezana bato misusu mabala na bango na poto azaki ndaka libala kaka sibitima ka mbala moka boy libala kufi et ça c'est la sorcellerie et ça la sorcellerie papa journaliste omoni kindoki eza lokola maloba mabe balakela yo
balobela babwakela sort mobo moni kindoki peut éteindre même na poto zenga ni visa ni passeport ndoki ko voyager comme na poto finio kingo pazongi le problème ezani délivrance ya kindoki bat ba salela ngonde ba kata bana kovo ba tangisa ba maya bougie ba kotsa mwana singa bimse musuni babi kindoki aliaki yango eza biloko lukuta kovo kati mwana kovo komo tche bankelo na misu de kindoki sili kindoki sila kabongo te papa journaliste kindoki sila kana kombo Jésus Christ musuni o liaka so 1900 comme pendant 2008 2009 2010 2012 ba senso na 2020 yo biloko lié lelo dimanche mais na lobby e comme déjà kaka au tchango na ignoire pourquoi parce que essayer ni kami mais comment il y a que no santa musuba ba ke musuni yo asani kindoki pe kindoki batwa kansaka za nanda kwa ba pauvre pe même nanda kwa ba riche kindoki ezali kindoki eza bana bandoki baza aka eza ba noir te mindele msuba bandoki bazali to ba kindoki eza même na poto même na Afrique kindoki eza na ba famille msomo mutamadi na étage ya mitiki ya bambani kindoki ya ngwana comment ka moi sur la botaka na bambeli c'est ça la sorcellerie kindoki eza na ba pasteur pe il y a des pasteurs aussi sorciers prophète ndoki pasteur ndoki bazalaka ne Simon de magicien acte 8 Simon de magicien ça la magie magie azui soso comme si lapin azui lapin comme si mboa kindoki ya ngwana c'est ça la sorcellerie osomona ya moi même kindumba ya moi sona osale mo ke eza kindoki po ndumba za kabongo te kindumba neza ya sorcellerie ba bwakela ya ko bwakela ba lakela ye ya moni ke kindoki ezo ba garçon ezo mibasi ezo âge tout kindoki za wana siko na moment kindoki za ni ba travaka 24 heures sur 24 heures de la sorcellerie so ba sorcellerie ma beza ya ko freiner ba tout ya ko boma sorcellerie ya malamu ezalaka te neti ba mindele ba sala ba bilona bangwana ezo pumbo ezo voyager eza ba kindoki na bango ba avion wana eza ba kindoki na bango ba sala biso benga ba kindoki na bango te ba siko e biso kindoki eza ozwi posa nguba o matina ba tunde okei to nzeta toilette be kombo si ba kombo la toilette lemba o matende okei to mwana aza na poto boke ko bebisa libala na ye ya komo mona pe ata na bali na ngai te za nango normal nzoka eza kindoki mwana aza na poto bakanga mikanda bite ebela mikanda bakangela eza te kindoki mwana aza na poto abo mamba papa na bota na mwasi wana ba separa mabala na poto ebele zo separa kozani ya kindoki soko landele yango boya o mona ka kindoki to mwasi aza ndoki to mobala za indoki nde mwasi azolota mobali mabe nyonso wana kindoki eza na kati nde ezobebisa makambo eza na bato ebele papa journaliste kindoki ya famille ezo réclamer ye kindoki ya famille etie bacaméra econtrôle ye partout oprogresse ndenge nini tanto bapasteur mosusu bana bandoki ya sati pasteur wana banda ministère ya progressaka te vie spirituelle ne eza mabe ozokomprendre très bien bafidèle na ye mo baolota ke mabe baomona ke basansa mabe sa kindoki na magie ezaka eloko moko mais na fox ya ba puissant kindoki neza na fox c'est magie za likola kindoki mais ba benyo kaka kindoki ya omoni ke kindoki so eza na famille papa journaliste atozo bengisa mwana ya poto bako kale ye akotika la koyate kindoki eza bongo ya omoni ndoki ali aga mutu azo sunga famille yo so mona na Kinshasa mutaliboma balie na ndoki so quand même na Molière kindoki to bakosa même chaîne moko ya télévision ya kindoki kaka po ebebisa bana batu ya moni jeunesse ebele ya lelo eza ya kobeba cause ya kindoki soki kindoki ba traiter ngo bien te lobi bana na koma ba criminel soki aza mbala koma criminel akoma drogueur anomela ba bangi anosama kaka ya mabe ozo comprendre soki aza mwana mwasi akoma chel mais prophète ezana bandeko ebele nde tant muta okola kindoki pezo kola eza kwa nzete ezana bandeko ebele mabala elelo ebele na poto ekufi akota mikanda bazo répondre bango te siko na soki baza na kindoki ya famille et réclama bango baza na méthode nini oyo bakoki kozwa temps po baleka na ko kabwana na ba lien wana ya famille méthode ezali soki mutu akobwakela mutu sort aza mutu akolongola pe sort azalaka comment nzambe comment maladie ezala na nzoto ya mutu sans que solution nango ezala soki maladie eza journaliste guérison mpe ezalaka le problème eza nini eloko ya liboso traitement kindoki bato baotraite yango bien te okozwa mwasi ya bato délivrance osombisa savon munganga omemi ye na mai asokola bwaka silipe non
C'est ça la sorcellerie. Kindoki musezo wita osankisana bilamba. Bato ebele bazana basi ebele bazana bapakola ba mama ba mafuta na mikongo. Oh toza basi mwana ngai opakola mafuta. C'est ça la sorcellerie. Et kindoki ti. Ba pesi kindoki inconscient sans kayeba. Maman na yo moko boti atuni pour pakola mafuta ba mama ebele basala basi ebele bazana ba Hollande ba bien oui. C'est ça la sorcellerie. Basi ebele balesa mibali nyen kindoki. Achel nyene biloko mbala lia mbala kwa mbebele mba mbebezeba kindoki. Woni kisi peso chel mbala mingi bebisa mutu mbala. Mbala kwa wa kizengi mobwe ndete a rêver. Kindoki yangwana. Ozoma kisi ni malamba kotela mobali. Yesu. Bazo ka Yesu bakotsa ka nzoto mbala. Esili. Vous comprenez? Kindoki exact tina chambre. Tina chambre wana. Kindoki kota tina chambre et kabola et séparer papa na maman. Au moins libala na moi ba libala boy. Nzoka ba c'est la séparation du corps. Et si ba kabwana kala, c'est kindoki yangwana. Kindoki za même na nation, même na pays. Kindoki kota même tina pays. Pays wana sorcellerie za makasi. C'est au progresser même na village na tel bandoki bazalaka. Kindoki za ba réalité. So mutabi so kindoki za raté lukuta. Kindoki za laka. Comment yo zo mwana na Kinshasa meme na poto ana ndoki ndi yanga compliqué ba na poto kuna vie beba na mwana ya noir alesi mwana mundele kindoki mwana mundele azo bisa papa na je vole ozo ba c'est dit ba ke ba pays Afrique ba ke ba mbandaka ba ke ba Guado ba ke ba Ndundu ba ke ba Congo au moins mwana kindoki ya 8 ans azo mema batata mikolo na jeep to na avion talaka bamba pe crash salamité na nzela akomisi bango aller na retour mais l'église bana balakisa bango ta kombo Yesu ba bisa ka kodi me bongala motema kindoki na yo keba kodangala keba c'est ye bana ayembisa ka bana eloko wana na place alakisa bana ba écriture. Yango mo retard na l'église ebele yangwana. Nzoka mena monde spirituel mwana wana ba komisake mwana tazali ya mukolo. Ba mari de nuit, conséquence de kindo. Dès moi ça na mari de nuit. Yo landa moi ça na mari de nuit. Oh kufa base ebele bazana ba kufela mibala. Akufela mobala, kufela mobala. Mobala msa oko kufa yo pe. Isa kindoki. Mais prophète, tant que yo to loba, ya na moi si mususu na poto kuna auto même en Afrique awa akufela mibala. Sikoyo po lien wana ya kokufela mibali esila ye faut basalisa ye journaliste diable alongolaka jamais loko munyo sakena epanganga pour trouver solution sur une solution te même pas que pas bokoko o basana na bokoko na kamwa komona lelo ba traitement mso mona bazui ji ya pétrole ba pesi mwana ndoki yo resisa kindoki ji resisa kindoki tetos à la sincère ji resisa kindoki kindoki c'est un esprit mabe kendaka na kombo Yesu ba pasteur ebele ba oteka ba biloko. Oh, mafuta ke sisa kindoki. Mafuta sisa kindoki na ngeni. Oh, mayo ba teke sisa kindoki. Non, kindoki sila kana kombo Jésus qui c'est un esprit. Vous comprenez? Pe bandoki ba yebanaka. Butu omona ka butu bandoki ba obima ba ke saba kata ba oboma batu. Bandoki omona bango. C'est dit kindoki so eza na famille mutu so apesi moi no kindoki za ko la. So ko binza mbete ko abomi onde ko boma. Bana ba mame bele ba na poto bana ba na kindoki ba na ba na Kinshasa ba sala ba kindoki yango ndenge est-ce ba traiter bana na kindoki esila ta mwana wana na poto ba longola na école kola mobulu mwana wana azaza criminel ba kanga yeka makama mabe na poto akota ba kasho soki ndenge ni kindoki nyoso ani ba bebisa mwana papa wana papa moko papa no mona wana aboti bana ngo aboti muta ko encadrer bango pe azate ana mwasi encadrer bana wana ti au moins mwasi na poto aboti na mibali combien mais bana wana bebongi alukata tata moko afanda wana encadrer bana wana ngama na encadrer bana nga ngama na encadrer te kindoki yangwana bana baza na éducation nini yo mwasi okendaka na poto po botaka no kaka oboti na mibali déjà combien so bana wana éducation nini oh yo pesa bango papa nini encadrer bana
Merci beaucoup ndeko oyo a message Mais balinga mi vérité te na bité émission so ba olandango bien. ba kolanda yango bien siko na ndeko oyo aza kobota par-ci par-là azoza na stabilité na vie na ye eloko nini ekoki kolongola ye eloko ya liboso fa ye banzambe ya mibale fa luka mobali moko akadrele bana nyonso wana c'est fini koyeba nzambe ngo oyeba ngo koma pe mibali mosusu lelo bakoma oviole mwasi aye na mwana ne aye na mwana ne na libala mobala komotake mwana wana lisusu mabe akoyeba nzambe apesa vie ne dans le Seigneur aluka mosali na nzambe pasteur mo bwatani a contact alandelake ba prière pe partager les paroles de Dieu tant kokola yango en esprit pas au prier akoluka mobala malam pe na opesa toli na mibali mwasi soka ye na mwana na ye na libala azala métis azala noir azala mundeso azala nani yo ezateke yo papa otakaka mwana wana olia na mama olia susu na mwana oh ezaka bongo te wana oluka kanda ya nzambe yango moni papa so sala makambo wana repens-toi bongola motema base be bazwi ba déception marqué wana. Merci beaucoup papa tomonaki lobi bauti ko la tomonaki bauti ko barsela biso lisusu 15 jours ya ko vanda lisusu pona yo analyse na hein pona nga tant qu'un homme de Dieu un jour Jésus-Christ a dit liboso à Pilate na tribunal Pilate a dit Jésus-Christ boy naza na pouvoir ya ko lâcher yo pe na pouvoir ya condamner yo nazo tuno ba question répondre nga te pourquoi Jésus atala Pilate boy abisie oza na pouvoir te likolo na nga ni ya ko condamner nga ni ya ko lâcher nga ngande na pouvoir likolo engoloba l'état aza na pouvoir te likolo nzambe nzambe mutu ana pouvoir likolo ya l'état biso tozo servir l'état te biso tozo servir nde nzambe ozolanda nga papa journaliste tozo servir l'état te nga biso nga aza pasteur wa l'état te nga aza pasteur na servir nzambe l'état mutabenga nga te mais osala mabela l'état mais na osala mabela l'état to pese pas coûte bon taxe to pese ça zolia te azo service wa mbongo na biso ya taxe yeso mona ba pekisa nzambe apema bongo so yo muto nzambe keliso ba pekisi yo pema siko suka nzambe ba pekisa ke apema te nani yango otelemela nzambe soki babakisi babakiseli yango batuna bango wana babakiseli esa bakiseli yango bato nyonso c'est la sorcellerie na biso kindoki ya nation ezalaka sorcellerie eza soki bato baosouffrir soki moto avivre na masumu soki moto asala makambo mabe nde babengi kindoki nyonso wana koboma bato c'est ça la sorcellerie kodétruire conscience ya bato moto aosouffrir consciemment na kati ya mboka Congo journaliste toloba te pays ezosouffrir makasi Congolais azolia na taux du jour so bazobakisela bato kobakisa so Congolais azovivre na taux du jour obi kozala prisonnement eza mabe makasi faut me ozala libre siko Congolais akomi prisonnement na niveau mentalité ndenga fonctionner kazo fonctionner ndenga wana te journaliste toza la vérité batu na changu ba otambola na ba transport na poche mais mutuka omata ekokate parce que mutuka taxi ba no mata 3 personnes na sima moko liboso mais siko na moment ode na sima moko liboso sikoyo ba otambola ba leki nombre ya batu na Kinshasa toza rebele population eza maka ebele koleka même ba militaire mais siko ba otambola ba transport na poche ba kemba ba souffrir pe batu lelo na misu na ngai na moni mwana mwasi moko na bandal ayebisa mobali na ye journaliste na moni nga moko ba betinga sote ayisa mobali ne pesa nga mbongo mobali na bimisi ba poche ya boy atomboli boy na mbongo te na kana 2000 francs to ka bola 1000 francs mwasi na zoba ko sabi mobali na bio monte to na confirma nga na sala na gombe siko na zo mbongo wapi obite ba couple epanzana so bandako bato bafuta nde bato bakomosala de ba garantie et comme locataire na ba bayer ba bunda bitumba vous comprenez ba pays o ba maladie beti bango kutu de ba fungwami déjà ba tcheke misaleta ma bakamle sama mais awawa na ebite ba bakisi tant musu bazolo ba to ezo mata to ebite bon papa journaliste nga na ebi signe ya multiplication 8 ans epa nzambe
Zambe nem talobi na jardin d'Eden, multipliez-vous, remplissez la terre. Hein? Et bien, quand la multiplication, multiplication, c'est Jésus. Ah oui, remplissez, multipliez-vous, remplissez la terre. Soyez fécondes. C'est ça. Parce que tout le monde la mortalité. Il y a ça, la vie, c'est un million de personnes, 10 000 bakoufi, 20 000 bakoufi, ça c'est quoi? Ok, le diable a fonctionné à Makila. Il y a un kindoki. Kindoki ya wana diable a fonctionné à Makila. Carburant so za na mutuka to tambo wana ngote. Carburant bandokeza Makila batina ba étoile bato. So bazui Makila na onde ba salela. C'est ça. So tango bato yo kufa yo pese sengo journaliste. So bato nyo so bakufi. Valère a présidé aux Alawat. Président Valère n'est pas peuple azalite. Sans peuple ya dirigé banani. Bantaba. Parce que le lot au monde journaliste yo zu foufou yo zu moi lipa yo zo sans émission et déplacer sans l'émission ba msu ba na bonga transporter journaliste ba msu ba zu eloko oliate mais ba lui protégez-vous par rapport à maladie dans mokili. Journaliste Mikela mayo moko nga kanisaka nzambe mutakela yo yango bisi va te protéger vous muto abatela ka bien nzambe bible lo bien on a Psaume 127 si l'Éternel ne garde pas cette vie celui qui garde travaille à 20. Si l'Éternel ne bâtit pas cette vie, c'est lui qui bâtit à 20. Moutou azo bâtir, azo bâtir, azo protéger yo eza nzambe. Ceux qui ont komi bâtir, bon ce qu'on nzamba bâtir le point. Hein? Aro bâtir le point. Zemi ezala mbalami balete. Zemi sore ye ka mbala moko. So moni mumbali musa lobi na mwasi ke na bakisa deuxième zemi. Esa ma wapi? Wana siko pasteur, prophète Eli Kolobani. Hein? Mais c'est yango na lobi na zemi ezala mbala mi balete. Zemi ezala mbala mo. Mumbali so abisi mwasi na bakisa deuxième zemi ako sandoki. Wana kindoki. Zemi ezala mbala ekota mbala mo. Yana ibisio ke nenge olobaki na kati ya biso ya mokilo tozali mutu abatela biso ezaka ka nzambe. Siko mutu mi bala ko batela su nani? Singa to nini? Mutu ko batela biso ezaka Jésus. Merci beaucoup. Toujours continuer toujours dans le sujet nabiso prophète. Ils ont la bande de mususu bazo comprendre té misa va continuer ça dossier quelque part baza ko bazo zo solution té. Tu éviter ça ba réclamation ya ba famille ba teza ba réclamation ya kindoki ya famille. Papa journaliste kindoki penza ezalaka. Omoni batu pe ba memi va kindoki makasi mingi pour ba dévoiler en session des prophètes. Mais ba prophète mususu bazo dévoiler kindoki. Mais bazo ko aussi sa kindoki te au moins mutu so mona aloba likamba lobi mais pour si sa likamba ngo akokate mais nzoka ezana ba prophète mususu zamba ko révéler likambu pe alakisi ndenge na aussi lisango so yana biseki que papa journée ne bande émission na bi traitement nango eza bien te kindoki bakataka mwana kovote babetaka mwana te ba chaka mwana kelo na misu te ba sansa pe musunya kindoki te ba sala pe délivrance kindoki na savoir munganga te ba sala pe délivrance kindoki na moto te bakenda pe na délivrance kindoki ba fini ki drate délivrance kindoki ba perisa ba bougie te délivrance kindoki sala maka na kombo ya Jésus Christ na kombo ya Jésus Christ principe nango to landela ngo to lakisa bango ndenge sala mais oza mwana beli liboma abela ner que au moins que kindoki ekoti na kadi mais ba bonde pono ekosila. C'est-à-dire maladie nyonso kombo maladie nyonso c'est ça la sorcellerie que soit sida kindoki ezalaka cancer kindoki ezali surtout cancer c'est ça la sorcellerie parce que botan des autres dans la vie en nzoto mutu ba kuti na moi swana trompe na yemo eza na problème trompe comme un problème kindoki yango na ba boucher trompe ba boucher matrice c'est ça la sorcellerie papa journaliste moi mobala comme na faiblesse sexuelle kindoki comment moi mobala comme na faiblesse sexuelle bimela mela te sorcellerie côté na moi mbali nzoto na elembi ndengeni eza sur na force te et après baby sele libala bana basebele bana ba conséquences wana ana mbali na ndaku mbali wana nzoto na ya appareil na fonctionnera bien te bik ne komara bien te bik si elema bik ma ese sila et sali siko moi ça fois na libala wana koma ba pasteur be pe na Kinshasa ba prophète belé na Kinshasa ba lié ba mbongo ba to poto ebele ya ko bisa ba ke no bobika okozwa solution mais ba pesa ba mbongo ba bonde po mbali na po moi sita bango moi sina e ba bonde po na ko bota ba bonde po na mwana na ba mwana ngo ba sambela pete ba lié mbongo na ba bonde pe eloko changement et salama te ya mo ba ta poto ba comment olemba ba pasteur. Mais ça va aussi, il y a des faux pasteurs, des faux prophètes, il y a aussi des vrais.
C'est ça. Et c'est pas l'embâté qu'on luka bien le chercher vous trouvera. Ozolua, muto za na posa délivrance ya nzoto na a cause de délivrance. Faut mi linga yo moko koleka batu nyonso. Nana koza na mawanzoto no soki yo moko te. Soki yo moko telemi pona nzoto no te nani akotelema na place na yo. Ba famille otobota mako diable akotsa déjà division na famille. Ba ko sepela no posa na mbongo. So mbongo esili babwaki yo. Soki ozangi muta ko sunga yo azate. Mais soki bango bazangi yo ndo zo sunga. Oso comprendre mokili oto sali. Mwana mwasi yo ba senteye ya zana libala kimia. Libala kutu te afanda kimia ya to fanda. Mais mwasi yo ba bali ba pesele mbongo nde complication yango ana nde mwasi yo ba koti kindoki. Bazo détruire. Ça ba réclamation ba famille, ça ba lien. Mais yango na te balingi te bana na e ba 6 classe. Kindoki msu eza mwana mobile ba na famille na ba kufa na âge à 30 ans. Ba dépassage à 35 ans. Ba msu kufa na âge mo ba 40. C'est ça la sorcellerie aussi. Aussi mon papa journaliste. C'est dit batumsu na libota na bango polygamie comment ya quoi kindoki lokola mayebo. Inceste ça la mara kindoki na kati inceste. Et ça peut kindoki. Vous comprenez? Papa journaliste na biso que non, batu bazana ba poli ya ba problème na ba ndako pe na ba chambre, bazo luka pasteur nini, ba luka mosela nzambe nini o ba ko pesa e koliona pe afongola ngo pe apesa solution. But ba mo kwa ndeti nzamba fonctionner ka le susté. Ndeti nzamba lemba, nzamba koma makolo lemba, c'est dit diable nda koma makasi. Non! N'importe quoi, ça journaliste, tu tombes la combo à Jésus-Christ et tombe moi déjà, tu rappeler tout dans les cieux, sur la terre et sur la terre, tous genoux fléchiront, toute langue confesseront que Jésus-Christ est Seigneur. Comment Mouta sali plus de 20 ans à Porto, plus de 25 ans, plus de 40 ans, 50 ans à Porto, mais Azan est l'autre côté. Ce Porto ya kende ya ndengeni. Il y a des gens qui ont à Porto. Paradis, non, moussa na poto et enfer, papa journaliste. Ana poto et enfer. Obi ko fana na ndako mutu, mko msa fongolo ya bino fenêtre na 4h du matin comme bolanda quoi. Mais ko fana na ndako no moko, oza à l'aise papa journaliste. Yango na bisi batobele ba comprendre te. Yango na bisi ki bino keno mikolo koya. Kenzambe a obimisa Moïse Katumbi wana. Un jour, Nzamba opesa ye loko moka na mboka o. Nzamba onome ye. Ata bat ba bandimi ngate, ata bat ba telemeli nga. Na posa teko na loba suki ndenge na lobi o Nzamba ebisa ginga. C'est-à-dire Moïse Katumbi wana omona kawana, azana likamobo o Nzamba chakat na na mboka o. Nzambe a otombola ye. Ezana kiti mo ezo zela ye. Pe akofanda na kiti wana. Tozali awa na mboka o. Nzamba osale lokwa. Le problème est ça kati ya batu. Que batu bazo comprendre te. Que na temps auto komi eza temps mutu nyonso. Tozonga na makolo ya tata. Ayeba Christ. Mutu nyonso accompagne que kindoki e na droit ko dominer te. Mutu nyonso faiba ke non ta auto zali eza temps Nzambe aos klexi bana na epe Nzamba opambola peuple na ye. Ou eza temps ya kindoki te? Kindoki banda kala. Mission nango ka eza kobebisa. Omone freiner ba mabala, et freiner ba classe, et freiner croissance amutu, et freiner sagesse amutu, et freiner ba musala, au moins mutu balongole musala, mais bit balongole musala et banité. Moi si musu bakabana mibal me baswana te. Mubala kendaka kabo bongo alingi suko senti yete. So eloko wana ezani kindoki. Mais ezana ba akopesa kawana un mususu de comment na pota pesi kawana et pas ya prophète moko boy. Prophète ne azaba balongolinga musala. Mais prophète wana akomi ko senga ye avant na tinelo avant na sa elo prière avant tout ça la banini faut tinda 400 dollars pour tout soma saka loso to kota ba jeune. Loba ba prophète ebele ba osala ba makambu na ndenga mabe batika. Mama mo auto obenga ngala ndake mission kana ESP Media alobi nini na bengi de pasteur na boy na tanga kombo po polémique a bengi bango pe musu pasala ba émission na internet a ABC bango ke bo sambela pona nga ye pasteur wana alobi na ye za na nous pray ya bi oh mais na après déjà nga kaza pray na cha kitambala na lati kitambala ka bi te pray wana te
Maman yo sala nini? Oh naza malade diabétique. Na conteneur na fana na conteneur. Nakawe ate yote. Abenga kia yambaki suste. Mususu mama na bengi pasteur pe musabi sere pasteur na posa na tubela. Mais pasteur abi aza occupé te. Muta sengwa tubela, okebite liwe ko yela ye. Allez tubela tiko devant policier, devant général. Devant chef coutumier. Ba tubela ka liboso mo sel na zambe papa journaliste. Papa journaliste ba réalité za ebele na kindoki. Au moins mutu sort ma colo normal ma colo lemba e. Muso leki na opération combien de fois? Balinga ba boma e. Ça kindoki. Musu misu na e normal mais akufi misu. Muso comme na problème à cœur. Papa journaliste. Ya on a vu que kindoki ezalaka. Kindoki po mutet ay comme même les États-Unis et ça la manango. Et ça la manango. Comment balle perdu on ezuka ndeko na bino akufi. Eni kindoki. Oh ba tuba ki mbeli na États-Unis akufi. Ba tebeli na États-Unis ba boyimba odeka ye sorcellerie. L'esprit wana elandi eti na États-Unis. Ba lien de famille auto ka ba. Yango na zo ebisa yo omoni ba musu ba kenda poto ba texaka lopango na bango batinda mwana na poto. Aba ba kotonga yake ambiance kindoki komi ko réclamer. Yo bitene époque mo na kala ba no bima na manji. Oui. Mutawa sutuka ba koti métro ntoka bimi na transport ya Kimbatege. Oui. Biloko wana esila po ba prière tellement. Mais ceux qui biloko wana ba nozonga ba zani ba tebele ba kenda ba poto ba sala ba promesse. Siko ba komisa ba promesse musa tika mwasi na Kinshasa ba na oya bala e. Akenda poto mindele ba suke mindele langwisiye. Abosana mwasi na koma lakela emoji abonga te na poto. Abonga ndeni kindoki elandiye. Tango zo kende voyage foye ba elo ni foya au sana village ba mso inga ba bongisa village natal na ba na Kinshasa ba bongisa village natal te ba la kala bona partir village natal a gagner vinde gini. Merci beaucoup bandeko nyonso oyo bozolanda biso to komina suka ba réclamation na bino ba message na bino bokomaki poto leka na kotuna pa ya prophète Israeli nyonso to tuni siko papa to lingi to sala to sangisa nyonso na moto oyo atuzanga mabota moto oyo libale kufi moto oyo na mosala na yezo tambola bien te malgré na famille na bango ba réclama ba sala boy eloko nini méthode nini ko pesa bango pour lelo à s'en sortir par rapport ya ba lien wana ya ba famille Na Luc chapitre 7 balobi papa moko na mwana na bandai kobela. Mais papa na zo e pas Jésus asunga mwana ne pas mwana na problème kindoki kibite problème wa molili ya diable des esprits impurs. Jésus abeti kara. Ba disciple abeti kara ba bi ba telemisi ba bi Jésus muto azo mérité bo sala e bolam po azo linga pays. Ta omoni biso ba congolais to linga pays na biso Congo. Biso ba congolais awa to koma ko vivre na mboka na biso mo lokola ba étranger biso mo ba kolomboka to koma lokola ba étranger ba koma lokola ba kolomboka na Congo awa nazoloba so ebo bomba nazoloba biso na Congo to koma lokola ba étranger nga prophète d'Israël mbam na congolais nga na botami na kin ba botinga safika na ngai ezali awa na Congo c'est dit quoi nga na congolais mais nga Israël mbam congolais nazo vivre différent na indien indien a vivre koleka ngai na vivre na ndenge moko te non c'est pas ça les pommes ezani biso ba congolais to linga d'abord pays na biso Congo bino bokenda poto kala boumela kuna bozwa pe déjà bozonga na mboka au Congo totia bozwa ba pilier na bino botia na mboka parce que mboko eza na posa ya ba congolais nyos ba na étranger bazonga na mboka po abongisa mboka na biso yango la babina mutu wana ke aza kolinga mboka na ye mutu aza congolais ya solo original ako trahi pays na eti yango na bengi mutu nyonso matoi pe ko ebisa ye oza congolais toya tosunga mboka na biso Congo yango monike na ta o tozali to loba bien makambu ebele ko ya ta na koma message prophétique na kopesa message aussi ndamba lobela nga pona mboka Jesus et pe na kopesa batu ebele makambu ko ya na kopesa ngo kala mingi te meneng na bisa mutu nyonso azola nanga siko tant que yo papa ofa na ndako lingaka mwasi na yo bien olingi bana na yo est-ce que ozwa mbongo ke pesa makangu jamais papa alingaka bana na ye bana ne ba souffra te pe mwasi na souffra te na saswana mwasi alingi mobali na ya ko souffrir te
mobali akozala bonne santé na sens wana yango moni bana oyo balingi ba papa na bango bazala bien ba kufa valage te balukela bango ba problème te bana bakola kana éducation ya malo ba tosa ba principe ba papa bango ba pesi bango na sens wana biolobi mwana tosa papa na mama na pour vivre longtemps na sens autre tozali na kati siko ya pays biolobi na Jérémie babi chercher le bien de la ville. To luka bolamu ya mboka. Papa journaliste, bino bosa ba grand travail. Est-ce que ba journaliste bosa ba travail minene ya makasi kokota partout ko tambola pona ko vuvola ba vérité ko luka batu oyo po ba loba so même maman mo azobela aza musika mais journaliste okoki ko filmer maman la po asenga ne fils ata aide ba sungaye. Est-ce que ba travail bino bosa papa journaliste ba miso ko sala ngote hein? Bosa ba grand travail mo ya ko saka ya kosakana te ya makasi me nzambe ya lola afuta bino yango nazo senga na bandeko nyonso baolanda biso aza congolais na lancer appel batu nyonso ke nzambe alingi a visiter mboka Congo soki yo écoute visitation écoute o libanda wana etali yo mais na sengi na yo yaka parce que temps ekoki nzambe atombola mboka la biso Congo. Merci. Merci beaucoup na bandeko oyo bauti kolanda biso prophète Norolinga toujours moi temps moko ta 2 minutes 3 minutes moko par rapport à la prière ta mukie moi comme moi si j'ai na ndesi na bandeko oyo musala na yeza ya kokangama libala na yeza ya kokangama kobota na ye zo simbate libala na ye ekomika na ba trouble na ba koningisa toko toma 2 minutes mo 3 minutes mo par rapport à ba sujet na bandeko batana itando ike ba na biso ba le kanata kozwa moi espoir ba le ka kozwa moi te mais bazwa espoir par rapport ya ba pilier na bango par rapport ya ba lien oyo ekanga bango toyebi na nzela lo sambo nyonso ekomaka libéré. Oui, comme à libéré ya liboso papa journaliste avant ba prier pour na mutu d'abord phase na croyance. C'est ça. Oko toke porte mutu se mutu boyi kokota okota te. C'est ça. Po yende mutakangi porte. Yango voilà, yango moni Apocalypse chapitre 3 verset 20 babi que voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix, ouvre la porte et je rentre. C'est-à-dire le problème est à mutu d'abord andima comme que Jésus-Christ le seul sauveur ou akoyiko bikisaye. Ya mi balé alongola incrédulité. Et ya mi sa atika ko mikosa ke o kindo kezarate kindo kezali magie ezali. Rose croix ezalaka. Bouddhiste ezalaka. Maïkari ezalaka. Diable azo fonctionner journaliste ba kosa yote. Ba Jean ya diable bazana se ya moyo oyo. Bazali. Ba Jean ya nzambe pe bazali, nzambe pas zo fonctionner. Mais nzambe na biso azo fonctionner koleka diable. Ya moni prière auto sala pona batu eko mema résultat d'abord pour mutu yemo aza convaincu que azo croire que le seul mutu ko bikisanga la citation ko bimsanga la citation c'est Jésus-Christ. Et ça na combo moroté stérile ou sida ou cancer ou diabète et le qui combat Jésus-Christ na puissance. Ah même malade di bon maner et le qui Jésus-Christ a le qui même kindo qui na puissance, a le qui magie na, a le qui tous les esprits. Ntikana bi sabatu nyos balandaka bi émission yo et logo ezaka likolo ya ba esprit nyonso, c'est le Saint-Esprit qui est au-dessus de tout les esprits. Vous comprenez? C'est dit quoi? L'esprit nyonso za ya mai, ezala ya village, ezala ya bouddhiste, ezala ba indien, ezala soki ya ba chinois, ezala ya partout l'esprit wana ezala ya soki wapi et Saint-Esprit quoi dans likolo na ba. Ba bengi le Saint-Esprit l'esprit supérieur. Qui est au-dessus de tout l'esprit. Ya wana kombo izana ba maladi na banzota ba tukwa kombo wana papa journaliste. Kombo ezali likolo ba kombo no c'est le nom de Jésus-Christ. Biolobi nzamba tomboli kombo ya Jésus-Christ au-dessus de tout le nom, selon Philippe chapitre 2, le verset 8, afin que le nom de Jésus, tous genoux fléchiront, toute langue confesseront que Jésus-Christ est Seigneur. C'est-à-dire, et c'est là où il y a un message. Parce que ma famille n'est pas chrétien, ma famille n'est pas croire en miracle, ma famille n'est pas croire en Jésus-Christ. Le pays n'est pas Christ. Vous comprenez? Mais ça va payer nous te bandimela Christ, ça va tout ba ondimela Christ comme Seigneur et Sauveur. Ya moni ke banda ku nous te ondimela Jésus-Christ. Banda ko ba croire na Jésus-Christ, Christ a ko paraître pour ba croire na Christ. Ba famille non chrétien à cause de la démonstration de la puissance de Nzambe, ba croire na Nzambe. Merci beaucoup Toti que la prophète Alekana Kosa la prière moi la déclaration pendant
2 minutes 3 minutes akopesa pe na numéro de téléphone na ye. Quant à moi na pesi mbote na papa Edo Amal, na pesi mbote na mama GH, na pesi mbote na Charlène Nzazi, na bosanité mama Aïda Aminata, na pesi mbote sikozali mama Dorcas, na pesi mama Dorcas Dimbu, na pesi mbote sikozali na bosanité lisusu na mon papa d'Alliance Mbambu, na bosanité Pamundaya na Paris, Pamundaya na Paris. Na bosanité héritier ike les 5 sur 5 vrai na pesio pesi kambote sikozali na bosanité Gibikuki na pesio mbote sikozali na bosanité Benjamin Bikuki na pesio mbote esikozali na bosanité Peko Bikuki pe na pesio mbote sikozali na bosanité Mama Wivine Bikuki na pesio mbote sikozali na zoko tika prophète aleka na kosala déclaration ya prière pendant 2 minutes pour na bandeko oyo bazana ba lien ya famille oyo bakangami na misala kobota nyonso wana pasteur azosala déclaration wana suka akopesa pe numéro de téléphone na ye toyebi oyo ataka kondima na ye pe azwaka lobiko na oyo azali nango bosenga na yebi na prière ya prophète Israël ebele tokolekisa bango bako témoigner bazali banda ya mboka ba témoignage ezama tel mebele na nazana ba son ebele mais batu misu bako lingate ba lexation na ye mutu musu ko lingate ba lexation mais ezala ndeko mususu bandimaki tokolekisa bango na émission ezali koya tolanda prophète Israël na tiki. Père céleste, au nom puissant de Jésus, Bibelobi que l'onction brise les jours. Père, à partir de Sikoyo, nous avons prié. Ciel e yokanga, mabele yokanga, monde ab esprit pe yoka. Naza koloba likolo ya ndeko et moi si. Basi nyonso na monde entier, quel que soit Afrique ou Europe, race tout. Yom tu as un problème moko tuberculose, asthme, stérilité, cancer, diabète, sidatique. Na brisé yango au nom puissant de Jésus-Christ et libérer ma corps. Démon, esprit impur, sort. Na prière maintenant pour la puissance sorcellérique. La Bible nous dit les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Na zakolo baba avion nyonso ya sorcellerie que volaka. Maloba nyonso malédiction baloba likolo ya bato. Zambe na Israël na brisé pe na lobby au nom puissant de Jésus-Christ. Ezala brisé na bimission na malédiction diabolique satanique bima au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible nous dit il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je prie maintenant même. Na lobi lokola prison nyonso ya monde ténèbres. Quelle que soit prison ya mai, ya mulangi, ya nzungu, ya sani, ya kadena, partout ya tombe. Na lobi bima la tombe. Au nom puissant de Jésus-Christ, zala libre na kombo na Yesu. Na prier pour na papa nyonso. O maboko na esimba kambongo te. Maboko toboka. Zambe na Israël na bengi makila ya Christ et sanctifié et purifié na kombo na Yesu Masia. Na zako bonde la pona ba couple oyo zambe na bikamo ya la division. Ba couple oyo ya pas l'amour. Ba couple oyo diable koti na ba chambre. A bibe bisa couple wana. Na lobi sikoyo na brise malédiction et bimaranda démon libéré au nom puissant de Jésus-Christ. Nazako prier Bible lobby il est le même hier aujourd'hui éternellement. Programme nyon ce monde de ténèbres o balinga ba changer ba système balinga ba changer ba biloka sika ba tia biloka molili na kati ya diable nga poser trône na ye na briser ton trône wana diabulu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nazo prier Père céleste, na lobi lokola mosakoli, pe na déclarer démon, esprit impur, sorcellerie, zambe, bano ba tourmenter na ba esprit, mibal ba tourmenter na ba esprit, ba tourmenter na ba esprit, allez ba papa ba tourmenter na ba esprit, ba militaire ba misalo ya tourmenter, yawe na bikamwa, na déclarer que démon a libéré, quel que soit sirène, esprit nini, comme on est océan partout, libère au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie en langue. Repose karama senteriaba. Ikarama sokorobo shintaraba sekariaba.
Koria basonto robo sakayama sekaraba. Non puissant de Jésus, na lopi na yo muto ndeko na kota koma, na lopi na yo muto bota kate, na lopi na yo muto mona kama kambo shimba kate, na lobi prière oye pour la kate, ezo que nous peut sa solution, na muto sa na biso authentique. Na lobi point de contact seulement la foi. Le point de contact seulement le nom de Jésus-Christ. Na lobi au nom puissant de Jésus-Christ. Vie na yo la transformer na kombo na Yesu Masia pe na déclarer bénédiction likolo na yo na prier pour la balandi nyos balanda ka mission o Nzambe na bikam batu nyos o baza kolanda message o ya puissance. Quel que soit ba yoka kalinga la bienté, quel que soit ba na racine, Zambe na Israël message za la frapper na vie na bango. Mutu nyosa la ni biso, akanga maki na mpungu, akanga maka na biloko tel, amona biloko mabe na butu, amona visitation biloko boy, Zambe, tika na moment oyo, kimie kota na kombo na Yesu Masia, na lobi amen.